Mais bozola na sortie médiatique oyo muta finga binoté sortie médiatique ya Davina apwa ya mabeni no Davina loba na kati o lelo bino bo commissaire anniversaire ya Sila Uka lelo bino bo sengi au secours Barezi lelo yo vandi oloba ke papa lomé ozawa pia kota likambo yo tangu bino na ba mida na ba zuma bo vanda na ba mondo de Paris bo finga papa lomé ya mutakala afuka mapasenga Sila pendant bo yeba ki ngote est-ce que bo yeba ki valeur lomé wana lelo bino ba batu bo bela papa lomba ya bo bela papa lomé te ko bo bela papa lomé te azo mériter bino te azo mériter respect la bino te et pas la bino papa lomé à respecter ma fille, à mériter ma finga. Il est là comme papa va recevoir bien papa lobo zapi. Pour Davina lobi na sila. Azo benga mwano Davina o. Nas comme ta kamusinga ekumani. Ekumani abela belle vie awa Poutine atike critique na défaut comment même parmi quand ba anniversaire à Makasi est-ce que Ekumani na belle vie ba welani et le côté boye bisa biso Ekumani na belle vie ba welani et le côté mais lelo Ekumani a commis sa belle vie anniversaire na ye yo koza Ekumani ozana valeur ya belle vie te comment na niveau oyamba mutu na plateau afinga mama belle vie to aloba ba sotisi ko tala omoni hermosa nini totala kaka bato non eza bongo ba insulté pour na respect ya mama pour na respect belle vie pour na respect ya belle vie bino tambo bina kuna enana lia kibiloka batu kindobika belle va zala te Asa international, voilà. Zoé na kin makambo. Ok, très bien. T'as la grandeur à Davina, na kin makambo. Moi mano katala zu chimie. Moi mano ka mwana mutambongo. Mais mobola kosi. La kosi, voilà. Et Davina bravo. Mais tant que vous obéissez à Maboko Davina bravo koto baolo bake Davina atiki empreinte na théâtre ni oya sala etikala historique. Sali no elote. Davina le kisi la uka. Davina aza meilleur que le Sila Uka. OK. C'est mutamayele et aussi mbate. Ngandi la vandi bona moni sortie médiatique moko boye. Oyo éconuire maman belle vie. Voilà. Pamela matondo na koyo sango na TVT. OK. Mutu mona moni ke na enregistrer mutu moko boye. Et puis akitisi maman belle vie. OK. Nga pe na yena bodio na chongo na TV. Obi kene za batana ba fana maman belle vie poto ba baye. OK, on est sérieux. Et c'est na bango. Bongo babine ma enana lia kibiloka bato kindobika. Isimba ye kindo bango. OK. Ba kindobika belle va zate belle va na classe. Ozomona belle va zalate belle va na classe. Mais lele kumani alinga la te loko moko boye amona belle va anniversaire na été. Voilà. Mais votre anniversaire n'était Davina zo me makankolo bien kazanga parce que ye kana sorti médiatique lobi belle vie quand des ana ba valeur ye alinga ka bato ba considérer ka bato Davina alinga ka bato ba futa ka bato salaire ce qui Davina au kutu déjà za la patrona aso reconnaître savoir ya belle vie na bolamu ya belle vie na reconnaissance Pamela yo benga Davina mwana muto asala yo atambola partout à côté ça va place à minene Davina mtamema lo na restaurant lia fumba na makabu et pesa mampala yo za muto ko vana po finga batu yo OK ozomona tala yango moni manquement wana bakoki ko se mesurer pas maman belle vite yango moni baza ko se mesurer si la ou kana ngaso na si la ou kana benga bino nyonso. OK normalement le bilo moïse ngai soki naza si la ou kana benga na bino nyonso parce que boko kitanga na niveau ya Davina te. OK. Aussi longtemps bango bandima aussi longtemps bango bandima ka déjà bella sali asali Davina
OK. Ozomona. Da bango tunde bazawana Davina azana anga ko botama. Davina aza international. Davina aza le meilleur. Voilà. Ozomona. Le temps où lingo sala mo iloko mo otutanisa Davina le kisi la uka. À l'époque, makambo si la uka sala kala yango te Davina sala lelo. Très bien. Mon développé développé tout ça na lelo. Tala na lo bano moi na za terrible Davina. Voilà. Excuse, Davina terrible. Batika ko mesurer torchon na serviette. Qu'est-ce qu'on a za torchon na za serviette? Ah, bah on se voit, il va pas besoin Davina za serviette. Voilà. Biso Davina à sa serviette. Parce que bango moko ba mi luka torchon nani. OK. Mais lelo bazo traiter Davina na ba kombo nyonso. Lelo to moni photo ya maman ba Davina pe ya sona maman ba takupa kala. To moni mo hachango na page na ya lobi ndumba ya maman ya Davina oyo. Eza di ya nini Bianca Zanga. Voilà, merci. On appelle Simoura, merci, félicitations. Parce que tu vas comprendre si la ouka na maman Davina baza âge moko. Ah OK, bata génération hein. Bata génération moko. Yango moni ba boy ko le bango na munoko boy. Babi moi to le bango zate bango moko ba ko la promotion. Ya maman na Davina ndenga zaki moi sikitoko. Ba ko la promotion. Ya maman na Davina ndenga zaki na mbongo. Ba ko la promotion ya maman Davina ndenga za promotion moko na si la ouka. OK. Tu vas recevoir la boîte, la boîte, mon tour à 7e baga. Pour 10 pines, couteau qui maille. Voilà. Bah, il y a tout thème comme ça, quoi, Bukavu, on a quand quoi, on a. Non, non, il n'y a pas de 10 pines, on a bien à venir Bukavu. À mon a 10 pines, on a 4 ambang, on a la thé. OK. Sur 7e baga. D'ailleurs, ça connaît. 7e, on a bête à 10 pines. Quand on a 10 pines, sur 7e, on a bête à y. C'est quoi, yo? C'est que la souka niki et kalikofi et mon bangu. Sala asumbisa mwana mobali 7e et bon yo voilà côté même bino moko ne bosser l'autre côté ngako na ko peser bango te ngane vraiment mutu vraiment boze kumani. OK. Nga bango base l'autre côté baza ma papa ngane kumani po ye asa la valeur ya belle vite. OK. Akata lai soka benga bevi la patron te abenga ye ba vidéo eza Nzambe écriture atike écriture na défaut mais yo muta bongo no comme c'est anniversaire na yo voilà tant yo bano bina kindobi ka kula belva zala te nana lia kibiloka bato kindobi ka bango ekumani bango to bazala la vie ne batata bato belva na classe voilà autanga nano Belva dans la classe au tanga nanu. Mais lelo ya linga ya anniversaire à Belvina, l'écriture nini. Ozomona. Yango moni ke bokiti, bokomisi Davina na minjo nenga za bongo na toko cheni Ange Michael. OK. Aussi voilà. Et Davina bravo. Mais tant que vous obéissez à maboko Davina bravo koto ba oloba ke Davina atiki empreinte na théâtre ni oya sala etikala historique. Asali no elote. Davina le kisi la uka. Davina aza meilleur que le kasi la uka. OK. Aussi longtemps bango bandima aussi longtemps bango bandima ka déjà bella. Bella asali Davina. OK. Ozomona da bango tunde bazawana Davina azana anga ko botama. Davina aza international. Davina aza le meilleur. Voilà. Ozomona le temps où lingo sala mo iloko mo otutanisa Davina le kisi la uka. À l'époque makambo si la uka sala kala yango te Davina sala lelo. Très bien. Je rentrais, je peux faire la provision de la maison, bien que dans la place tant on sala ngote pour da papa sala ka. Parce que moi sindeti ya bongo bino bolibo combattre ye. Son atima bolo on a sebino. S'il vous plaît bande ko ba téléspectateurs au bofinga belle vie. S'il vous plaît, bota l'attaque est d'un tournage moi quand tu as approvisionné à moi. Hein? C'est pas pour rien bon mon anga Davina dans la dans les caméras belle vie na kota ngo makasi pour ndé bon mon anga na ba film na liaka ya mukiete. Après je dis pas ça pour que ce pende ni non. Merci pour que ndé ni.
boluka bo jalouser bo sala pour beaucoup capter déjà atana lobaki c'est l'évidence et que on est très bien payé chez Bella et que Bella est une grande société batamaye les boyebi déjà que Ndenge Bella elle produit tout le temps c'est une société où ils ont classé parmi les grandes sociétés na Congo. Bellevue TV. Ceux qui babengi ote na deux films ou trois au côté un n'est pas Bellevue pour babengi ote. Non côté un t'es pour cacher à moi encore déjà ça linga provision ce ko un voilà. Il y a les comme non côté un dès tu n'as par exemple plus problème en bon on a ça dans côté. Non non même pas c'est pas ça mais famille botanette aux Dorcas Boloko ke bimi e bima ina ya barezi ya Dorcas Boloko ke bima lobi tuna da Costa so nga na zana na to boko la da Costa nga na ko suki sa nga na za Dorcas Boloko fiati est-ce que ye Boloko ko aza droit boko la da Costa voilà cercle ya tata ne moko nano cercle ya tata ne akundama na cercle ya Nyongo OK. Oh, la société, ils ont reconnaître yété. Bana quartier, bah qui ko pisenga mabaya pa ya Willy. Ya Willy a beta cercle. Hein? Ya Willy. Ya Benizie. Ya na bana yo. OK. Ba ke pa ya Willy na kwa na bango. Ya Willy. Ya biso mabaya ya beta. Kaka izaka combien ya C ya izaka 4. Ya ba ke pa ya Willy. Ba 6 pa Willy ba ke pa pichu couleur. Et bon, bongo. Ya Willy ya mabaya ya pichu ya peinture. Ya peinture. Siko nanu ba sisi nyonga ya Willy te, nyonga ya pichu te. Ozo ya ko luka, yo mo sa tembe, yo vraiment oza je vais on y force tranquille. Davina chengu adresse. Ouais. Malobe va na lemba super na lemba super numéro 5 terminé. Yo, oza lo aza awa. Na 7e rue. Ah, za na 7e bamatala na yo loboza moto na section kanga internet pourquoi nga za makambo te oluka to bunanga no poani opesa nga rajo za nango yo c'est tout olingo sani otianga ni na nzoto to kanga nzoto potikela nga sola lipeka to yo na nkutu alobi soki kutu 7e bagarre alobi obeta ye bongo yo na yo so bokutani ya muto lokola 7e bagarre on attendait sora beti nga na meli pile na tuti pile na meli na kufi eza ba circonstance à ville lo ba 7e bagarre ba kutani na ba malade na nzoto voilà opération mususu et comme ça peut mutu inapte voilà très bien parlé. Ozomona 7e bagarre 7e bagarre ye tendance à kokobu 7e bagarre tso bunda jido ye tendance à ça na monopole aussi ma 7e bagarre na ta la Pamela bino mo esika 7e bagarre bunte mo tuna biso OK. Bonjour, bonsoir, et babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand est toyé sabino musala et benga kabiso liboso na bino lelo toyé lisusu c'est bien moi votre humble servante Pams Matondo autrement dire la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur il y a sur il y a Bellevue Kandila patrona famille Libota oye famille Libota toujours en avant famille Libota to la kisabango to leka bango ne belé famille Libota focus na film na biso ya sika lisusu maman Bellevue lambeli biso elubu ya sika na kombo ya film couple croisé film kitoko o maman
maman Tchela qui biso en tout cas donc ne kota la Davina apua o balobi ka yebi ko jouer te nenga zo incarner rôle na ye kuna Davina apua penza za actrice complet aza penza artiste complet parce que makambo zo sala na couple croisé oyo non tant que tu as le loco bien faut que betele maboko to féliciter parce que eza facilité ba te belé baza ba limiter na rôle mais Davina azaka limiter na rôle te rôle nyonso opesa ye a ko incarner rôle na ye très kitoko. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomole Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, regarde ngo ma garçon Paris. Natacha Golala patron, je te salue aussi, papa ça mon pour le nécessaire. Et pourquoi pas à la maman ma chérie, à moi si maman sociale, maman oyo, à pesa kabana na yeba conseil, ba yebi que ceux qui moi na sali mabe awa, la maman lobby que awa bo sala ki mabe, ba encourage à kabiso na mabe te mena malam. Merci beaucoup aussi à maman Gina Mabiala, maman Germaine, en tout cas maman Nabiso Blandini Panzu pe bambote no belé. Lelo vraiment la plateau nga naza nga mokote naza na Bianca Zanga, moi na suka ya famille bota en tout cas ba Dion na biso sala bino vraiment très kitoko. Bozwa kabiso souvent na parce que tokendaka vraiment kitoko. Et non qui sokoza parole mon nga ifongoli na plateau na yamba moi na suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Voilà, bonsoir Labino, bonjour, ça dépend pas pays, ça dépend pas air, Pamela Matondo, santé bien. Voilà. Nangola Nzambalo la zo bomba, Nzambalo la zo batela, vraiment tout va bien. Joyeux anniversaire encore. Merci. Nzambalo la batelo vraiment. Et merci na Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision. Merci beaucoup na batu tout balinga famille bota biso peto linga rabino. Un grand merci à Dongolé Sanzamba Versa, c'est Odette Lessa maman la Lessiline. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa Motema papi, Iran Kaluta Motema Richard Renadine Kaluta, Jocelyn Kaluta Karine Zanga, Patricia Branco, agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie, Luanda, Turquie, Paris et Paiwa, Rose Mingazali. Merci na Bibi Choumoussamba Ipoupa décoration de roi célèbre. Un grand merci à la maman chérie, à moi aussi. Merci à maman José Doussadissou. Merci à maman Annie super. Maman Aningo Yamputu. Merci à la grande H. Merci à mamie Tadina. Merci à maman Gina Mabiala. Merci à maman Germaine Bidi. Merci à papa Alain Elico. Merci à papa Godard et plutôt papa Godard Elico, papa Alengui, Mambote Nabino vraiment yango wana Pamela Matondo ba question et puis biyano yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kaka ningo lobi ba question yangai biyano yayo boni basango ya famille bota maman Bellevue alambeli biso couple croisé oyo croisé aux yeux ndenge nini parce que tout monde épisode par épisode makambo ezo changer na film vraiment il y a ça Poutine a même marqué élévation a même plutôt ba nouveauté voilà. Du jour au jour Poutine a changé art du jour au jour azo bongo la vraiment théâtre du jour au jour en tout cas film oyo d'abord ils a pour na bateau bazaka salité na banda pour voilà ouais. Si pose toloba moi si azalaka fierté pas mobile nenda kuna ye d'abord na chambre place aux olala voilà. Et puis libanda ndakuna yo moi si faut ba ko sokola tongo moi si vraiment faut za muto za exemplaire yango moni maman na biso Bellevue ateya ki mwana na biso leki na biso siana ateya bisiana ndengo zo vanda awa il faut oyebelo ko nga osala ozala propre bomisa ndakuno sala vraiment makamba kitoko mo yango po moni lelo siana ketala Kenny a comme pas Keti pardon a comme maintenant Keti côté salité bonabo c'est la vandi a raisonner kaka langage au Bellevue lobaki abi moi ça coûte la salité te na ndako moi s'il faut ko bongisa et puis côté qui siana tanga yena ndako junior azu brosse a kombi et les junior okengela siana na fenêtre et marka bi oh aza mwasi na ngai aza copine na ngato préparer to balana na sale loko oyo mwana mwasi oyo a salité junior akomo tomber amoureuse ya siana par rapport ya propriété ya siana côté kuna pe to mona Davina kande peso kende zonga kala Poutine bravo Poutine voilà to bete la Poutine hein Poutine on sale loko mombo azo talisa batu nani Pamela obinga nde na zaboye c'est le Poutine abi ngai abi
tika be mission yaka na théâtre bato bakamwa nga poani bato bakamwa nga na robi kamwa te na robi kamwa te na oya siko tuna nga na oza nani nozala Beyoncé bon nga Beyoncé na oloba na yo apesa nga ba meilleur moko bo nga bo na fai na tali nga bité na joie boye te na vie na nga voilà ozomona lelo eza ba ara bato ebombama ezobima voilà ozomona Davina joie na papa na biso V12 Davina joie na partout ko jouer bella c'est différent il y a différente tala ba Siana ba tala ba Kenny wana tala ba Maria tala ba Nio tala mono Junior Presley tala Junior ndenga jouer na Marie Jeanne tala Junior ndenga jouer ozo sentir que non mutu aza kopita mutu azotala mutu yo kanti lelo ti bagrâce luzolo lelo bavandi baotourne na banigeria wana bela bakila bela eza na kati lelo grâce luzolo aopesa le meilleur oyo aye mutu moosaka na grâce luzolo eza ana carnet en plus akomi international naoloba na ozomona yo mutu abongo yo tie luboko mutu abongo bino boyosaka na poutine de l'écriture mais baolobake Jérémy Chabani aza bakoki kotia aza mwana ya Bellevue te baza génération moko baosala makambo ndenge moko aza collègue non mwana aza mwana mwana aza mwana kotikala mwana mpe bazotia ya komi adversaire mama ekosimbaka te banda lelo ti mokili ekosila mwana aza mwana Jérémy aza mwana ye moko azoreconnaître valeur ya Poutine abenge mama mwana kotikala mwana soki alobaka wana collègue nanga autre chose mais wana aza mama nanga mpo nasala bureau boye c'est grâce na ye mama na mwana bakompara bango te alala ozomona biso na miniti oyo tota Davina apwa mutu akangi masolo mutu akangi boye ozomona mutu azopesa le meilleur abandi yango na arme de guerre yaya eza na bafilme tour oyo belva eleka mpo omonaka Davina aza international zoye na kini makambo très bien tala grandeur ya Davina na kini makambo mo manoka tala azwi chimie Bobo noka mwana muta mbongo mais mobola kosi voilà et Davina bravo mais tant que vous bêtez maboko Davina bravo koto baolo ba ke Davina atiki empreinte na théâtre ni oya sala etikala historique asali no elote Davina le kisi lauka Davina aza meilleur ko le kasi lauka aussi longtemps bango bandima aussi longtemps bango bandima ka déjà bela asali Davina ozomona da bango tunde baza wana Davina aza na anga kobotama Davina aza international Davina aza le meilleur ozomona ntango olingo osala mo eloko moko otutanisa Davina lekisi lauka à l'époque makambo si lauka asala kala yango te Davina osala lelo très bien monde peso développé lelo tala na oloba no mwana naza terrible Davina excuse Davina terrible batikaka komesurer torchon na serviette c'est quoi na torchon na serviette bango siko va pas biso Davina za serviette voilà biso Davina aza serviette siko bango moko bamiluka torchon nani mais lelo bazo traiter Davina na bakombo nyonso lelo tomoni photo ya mama ba Davina pe asona mama batakufa kala tomoni mo atia yango na page na yalobi ndumba ya mama ya Davina oyo eza di ya nini Bianca Zanga voilà merci on appelle Simoura merci félicitations parce que bato ba comprendre si lauka na mama Davina baza âge moko bata génération moko yango moni baboy kolo bango na munoko boy babi moeto lo bango zate bango moko ba ko sala promotion ya mama na Davina ndenga zaki mwasi kitoko ba ko sala promotion ya mama na Davina ndenga zaki na mbongo ba ko sala promotion ya mama Davina ndenga za promotion moko na si lauka
ozomona bango bakanisi lokola ba choqué d'après bango ba choqué Davina nzoka ba choqué te bakalisi ka grandeur mokike Davina zanda za mwana mukie akoko mérite anniversaire ya sila uka te voilà mais lelo oyo vo ici pe oyo ba enregistrer Davina et pas barezi ndenga loba yango yo Davina mwana ozanani OK manquer si la respect est-ce que na conversation na bango wana ezaki censé barezi enregistrer Davina tala Pamela to bossa na raté loro mususu moni zoba ko autika zoba très bien président Fali pour parler kata ba zoba wana na ba famille na bango na mabosa na bango bimba kata ba zoba wana merci beaucoup président Junior merci beaucoup na lo balo lo mo be Pamela zoba autika la zoba ato lingo comme ça zoba mutamayelo zaka zoba voilà zoba kozalaka zoba président Junior voilà zoba kozalaka kaka zoba Pamela mona Pamela zoba to lingo komite mutamayele et simba te ngandi na vandi bona moni sortie médiatique moko boye oyo ekonuire maman Belle-Vie voilà Pamela matondo na koyo sango na TVT OK mutu mona moni ke na enregistrer mutu moko boye et puis akitisi maman Belle-Vie OK nga pe na ye na baudio na ntongo na TV obi kene eza batana bafana maman Belle-Vie poto babayenga bapesa na baconseil te babimisi ye ridicule moko boye sila uka bimi tente na niveau moko boye yango te soki eloko naza étonné ole Davina lobaki mama abino ablokanga mais Davina lobi ngane na bloka mama ya biso bobi sa zoba mama na bino wana na bloka Davina comme na niveau a traiter zoba pona bino ba jalelo na ye bozo koka ko respecter mama na bino te mais ba obelo c'est pour l'ombe zana loba na yo bozo na sortie médiatique oyo muta finga bino te sortie médiatique ya Davina apwa ya mabeni no Davina loba na kati o lelo bino bo commissaire anniversaire ya sila uka lelo bino bosengi au secours barezi lelo yo vandi olobaka papa elombe ozawa pia kotala likambo oyo ntango bino na bamida na bazuma bovanda na bamondo de Paris bofinga papa elombe ya mutakala afuka mapasenga sila pardon boyebaki yango te est-ce que boyebaki valeur elombe wana lelo bino baba bato bobela papa elombe ya bobela papa elombe te ko bobela papa elombe te azo mériter bino te azo mériter respect na bino te et pas na bino papa elombe a respecter ka ma fille a mériter ka ma finga lelo comme papa ba reçu benge papa elombe zapi po Davina lobi na sila azo benga mwana Davina o est-ce que les ko yo benga Davina mwana muto asala yo atabona partout a côté ça ma place à minene Davina mtamema lo na restaurant lia fumba na makabu et pesa mampala yo za muto ko vana po finga batu yo ozomona tala yango moni manquement wana bakoki ko se mesurer pas maman Belle-Vie te yango moni baza ko se mesurer si la ukana ngaso na si la ukana benga bino nyonso normalement olobelo moïse soki naza si la ukana benga na bino nyonso parce que boko kitanga na niveau ya Davina te ozomona bokoki kozwa baudio o peut-être mwana na bozo so na bino bango balinga kokita mama na bango ba uto kokita domaze bakiti sur mama na bango finalement baza eza conjoncture na bango eza nature na bango Pamela eza ndenge moko na bango makaku sokoli elongi aluka ka putsuki babela ni makala ozomona po valeur ma bango ngasko mutakamwe singa ekumani ekumani abela Belle-Vie awa Poutine atike critique na défaut comment mais parmi kaka ba anniversaire à makasi est-ce que ekumani na Belle-Vie bawelani eloko te boye bisa biso ekumani na Belle-Vie bawelani eloko te mais lelo ekumani akomisa Belle-Vie anniversaire na ye yo koza ekumani oza na valeur ya Belle-Vie te comment okoma na niveau oyamba mutu na plateau afinga mama Belle-Vie to aloba basotisi kwa tala omoni yango ozaka nini totala kaka bato non eza bongo bainsulti te mpona respect ya mama mpona respect ya Belle-Vie mpona
par respect ya belle vie. OK. Bino tambo bina kuna enana liaki biloko abatu kindobika belle va zala te. OK, on est bino tam essaye na bango. Bango babine ma enana liaki biloko abatu kindobika. Ici ba ye kindo bango. OK. Ba kindobika belle va zala te belle va na classe. Ozomona belle va zala te belle va na classe. Mais le Koumani alinga la te loko moko boye amona belve anniversaire na été. Voilà. Mais votre anniversaire n'était Devine zo me makankolo bien kazanga parce que ye kana sorti médiatique lobby Belvi quand des ana ba valeur ye alinga ka bato ba considérer ka bato devine alinga ka bato ba futa ka bato salaire ce qui devine au kutu déjà za la patrona aso reconnaître savoir ya Belvi na bolamu ya Belvi na reconnaissance nani Pamela nzamba lobby okolia na motoki na yo voilà. Yo kanisi lelo ba linda wana na ba gatibi lelo baza libanda. Si réellement si la ou ka abana ko traiter bango bien ba convier libanda pour te ba convier yango te bobi mako ba olinga kutu ba yo kanisi lelo ebela batu soka jouer ka 3 tableaux na bela et puis ça ba on parle pour nini ba ina ba sortie médiatique salaire hein fouteli. OK. Et fouteli. Moutou azozwa batu na considération na sali musala ngai salaire nga na vanda boy marije na okata enveloppe munora marije ne komia wa na be nga pena okagu na okagu marije na yoki. OK. Ozomona asali musala na ye et puis a mérité salaire na ye mona ngai soki mutu mobo asali ba propos moko boye ya belle vie non yo comme te ma pasi Pamela na ko sorti sortie médiatique oyo bariza ye nango abimi zoba abimi ngai tala ngaso na sina no benga nyonso. OK. Bobimi sié jouer bobimi sié vraiment elo côté mutoko la moura o libumu vimba kodo o avimba ka libumu koko na bango ya kolela belle vie soko suli mono ta uzokufa. OK. Ko pesa mbongo babenga imani. OK. Barezi bakanga ya wana 7e na parquet awa mama na papa balobi to ya te mona soni bakangela kai nini voilà nini ina nani akibiloko bato kindobika tika bobi ya tika bazoe mali kwa kindobika baona bango mama tika boy muta kokufa papa lobi na koya te soni kaka David alinga finga na belle vie oyo ya koma ko finga voilà nde bazayela kai na parquet. OK. David na bima yaya belle va abima makulutu. OK. Abima maleki famille boya papa bisonya boy na oyate siko lelo ye lelo paza oya za David la tisaye asobele lamba asobele kete asobele polo bazezi voilà Moura luka de délivrance à vie na yo voilà un peu ministre alobi ba deux fois bozala te bosuka wa prison ngai vraiment naza besoin na vandi na bandi kotala bango moko na lelaka na okaka soni na oki souci koma bana mibali mobimba boza wana ka mpona kofingaka bana basi boza wana ka mpona kotraitaka bato beloko te me bino moko nde boza eloko te nga kuna kopese bango te nga nde vraiment mutu vraiment boye eza ekumani. OK. Nga bango baza eloko te baza mapapa nga nde ekumani po ye aza na valeur ya belle vie te. OK. Akata lai soka benga belle vie la patrona te abenga ye ma vidéo eza Nzambe écriture atike écriture na défaut mais yo muta bongo no comme c'est anniversaire na yo voilà tant yo bana bina kindobi ka kula belle vase la terre enana lia kibiloka bato kindobi ka bango ekumani bango to baza na vie na batata bato belle vase na classe voilà autanga nano belle vase na classe autanga nano mais lelo ya linga ya anniversaire à belle vie na l'écriture nini ozomona yango moni ke bokiti bokomisi Davina na minjo nenga za bongo na tokocheni Ange Michael. OK.
Davina za Ange Michael pour ta sortir Davina il y a Davina moko un mois bon tu as contre tout ça Davina obi koza forte azama kambuté aleki sila ukabana lelo ti mokile sila yaka na facture ya to lo baté to kana facture au facture de la sa identité mutu voilà Pamela facture ma tanga ni oh na futa facture ma kolo lupango facture ya na kolo lupango Maman, Fartim de Loba. C'est la bino Loba te. Tu comprends, c'est que Davina a pour la patronne. Nzambe la femme du patron. Na kolobelo côté Farti comme te Loba. Bino mo finganga. Maman na bino ta place Davina za. Bino mo finganga mais maman na bino aya na facture. Maman na bino ate mana jeep. Maman na bino aya na carte plate. Plastine. Eh bien on carte platine. Maman na bino ya nango boza nango te même muta bongo bino bongo comme ça anniversaire na bino aleki bino banda le ti mokilo aussi là yango moni epesi mama on parle tant bino ba calculer Davina aya ne lamba Davina zo calculer combien ba sac ya ciment ke kota pour atonga ndako na ye mais siko lelo oyo batu ya ba communicateur na ba communicatrice ya baba coupe basali bakabali na bango bakomi kobenga Davina na ba téléphone pour ba enregistrer to mon lisusu ya limité awa bongo ko ça lemba pour c'est bangi Davina na solo bana yo force tranquille yo moi ça tembe ko finga ngata to sila na bino et pas Davina sila uka yebi voilà oui yebi baba rezi ba yebi to za na matanga oui bayebi ya madafina référence bayebi c'est bon que boke kanisa Davina pas na ye mais bino ba pesa ba adresse na bino mona Davina le na pourquoi force tranquille moi ça l'équipe bino tant bozo bino tant bozo sili sa batata batu ba Davina bana na classe mais Davina ba lobi ba traiter ndumba makasi uyoka basi po mona kesi la uka mukolo yoka basi ranje mona bango yoko tenga ngatambola kwa nyaso ko bebisa nzoto pamba papa ilobati na kusimbe ko milokola fula matete longa ba masina lipopo mboka monene boya ba série ba Davina na ba Belveze série nzela mosusu te na kolanda bobele se nzela na yo ozomona nzela ya solo bobele yo osko nzela kilelo bango baza yokoluka katongo na nongo yokobebisa nzoto pamba milelo yo papa na yemba bien okobebisa nzoto pamba mbu azali na makolo mine alandaka nzela se moko ekasi yo makolo mibale kaka olingi batata zomi yokoluka mibali pamba wana belva na classe wana belva na classe wana bayasi lauka mais balobi papi lomaza fanatique na ye na mama na biso mindondo pe ya sonam mindondo pe ya sonam aza fanatique ya silauka na papa elombe wapi kaka papa elombe oyo moko sukari elombe sukari fanatique sila uka wana ba résite en tout cas ba réseau zangelo ka kolobe papa elombe fanatique ya sila uka papa elombe wapi est-ce que otala papa elombe na soni na balelite papa elombe mwana Davina vraiment akoko sakana ese papa poani o bango bato minoko kasi tibata minoko Davina zali moko bango ebela bango kokende papa elombe est-ce que mwana vraiment Davina akoko sakana ese bi Pasi hein Davina maman de obité Davina makambo Davina za vraiment makambo Davina za makambo en tout cas félicitations Davina parce que obimisi batu biloko batu bazaki na kacha motema Davina abimisi bango pona yo Davina comprendre Davina za icône Davina za valeur Davina nenga za bonga za likolo na bango nyonso bareza bane ko vendre pas papa la biso nani o ya nani kinwani business babuaka bakita ba résil banda bandal voilà na bandal akimi na mbonga kinwani kinwani on a quelque kufaki on dit ba blo moi c'est bon ce qui passe bon c'est pas kufaki en tout cas tu es bien on te landé là
akima na mbongo bato ya ndako asundola bakiti. OK. Bakintie quoi papa na lobi boya kotala bakiti ba rezi yango bakintie quoi. Akena mbongo na ngai ya 12 mois. OK. Une année. Presque une année mobimba. Afuta kimi na mbongo bato. Et bongo skonga na tunaka bango nyonso na ba tendresse wana. Mais si la oka pesa tendresse mbongo. Et akabarate. Et pas ba fa. Nzoka awa kanza nzoka eza pa ba fa eza pa na bango. Et pas na bango ti. Et ba bengana et pas bango te pas bona mombele. Oh. Et pas bango te na kauka. Na yolo na bukafu et pas na bango te nzoka pa ba papa leki. OK. Ba bengana ina tendresse impoli. Abuakera mama lekati ya fambasu. OK. Bafandi batali ya na lo banao. Famille na bafandi batali babi jamais oyo te. Na yena mwana. Élément dangereux. Okende. Ozomona. Mais bon ya suko la TV, bon se faire voir na batu ke lokola bino ne batu bozali. Bino ne batu babonga banda babwaki biloko libanda. Si réellement ozana maboko ya malamu. On est punition nzambe za babe pamela. Na vie nzambe bizala reconnaissante na muto apesi ata kopo ya mai. Voilà. Mais lelo yo zola la libanda babuwa ke biloko libanda valeur no ezate. Banda babaka ke biloko libanda ba sale liyo nini. Voilà. Pas peso mbonga garantie ndako kota ndako lala. Ouais. Po bino bozana bato oyo batindaka bino bo fingaka bato. Ba sala bino nini. Ba sala bino logo te. Voilà. Ba ne logo ba sala bino te mais tandis que bon même si ba relation na bino peut-être place sur ba réseau ba ko keno mi maman sino de carré bo keno la restaurant fumbwa na likayabu. Oh ya comme ko komelo ya sur ke restaurant ko bossa na rangate. Mais bino mo comme ça m'dabongo de anniversaire na bino. OK. Tapelo nzambe pe nzambe pas sungi boy belle va comme world. OK. Anniversaire na biso makasa bimi mikolo da Davina. Bokoyo kata sonité. Mamboko pas César. Pas César. Pas César. Pour mutu lokola Davina et Koumani avant de Davina. Ah non, Davina tu pèses. OK, merci beaucoup. To comme vraiment na souka émission na biso question na biso vraiment ya souka poto chité bien kazanga bakateli batu ba limite na matanga ya président ya biso d'État force pe ya sonamba lobi ba mona présence ya mutu ya famille libota moko te to yebite matanga ane komi ya baba cook to eza matanga pona mutu nyonso bien kazanga. Kuna yo lobata mabe pamba. Akolo ba mabe pamba ngai. Yo kata batuma tendresse yo kata batu 100 mètres la matanga yo zaki na pas d'État force. Voilà. Non mais qu'on répondre c'est pas d'État force yo zaki nani. Na groupe d'État force tendresse yo sala nini. Si d'être force qui n'a pas sa malade, tendance à contribuer à nini. Pour yo son monopole au 4 la batou 100 mètres. Toi tu joues avec les gens toi. Oza la monopole te ngana ya matanga yo menacenga. Oza liboma tona. Mais déjà menasa yo ti. Zo bosana. Ya bundisa ko pa pambati. Wana zaka matanga ba gabi. Ameka pété parce que Néné Botaï. Aza merci Néné. OK. Azala kawana. Voilà. Osomona ba grimace na ya kawana aluka Bamenga ke 7e bagarre wana te pona nini te. Koko sona te rail gauche za le kolo wana. C'est bango ya famille hein. To moni pine na loba na yo koko sona te bango za ya famille. 7e lelo soka zongi sima bato ko ba komo ba courage of finga 7e bagarre maladie. OK. Petite tendance yaki ko simba aluka ya baloyenga si ba 7e bagarre. Hein? Batu bakanga 7e bagarre. Pour combien de gens na kanda beta ta gauche à pamba. OK. Tendance na makasa simba 7e bagarre te. Voilà. Tendance ba grimace. Ngata on a sinika ki plan au atadi. Comment boyete? Tala keba. Keba na loba no keba. Tala pamela na loba ngo papa na lezelo hein. Pour ta TV. OK. Arto asala ka lisusu. Voilà. Arto asala na matanga ba gabi. To kuta ina sali seloko wana je jour devant Dieu. Pamela na loba ngo mabeliwa. Ba wela ngande nombre ba osala. Voilà. Bakowelela nga mukola nombre bakozala. Ozomona pona komeme na chipoi. OK. Yaya na kolukele chipoi na to ta Pamela. Pona otiele volonté moko. Na ebike na sport da ba biso ya lokande
Toi qui supposons nga na peser 60 loka na bunda premier combat. Na ba notela siko muta catégorie ni na bunda na ye. Lokwa ye pa na nga obi malu. OK. Ye lourd. Ya. Na ko non ba no niveau na travailler dire. Na o la ka ba pomme de main nga e vimba na kembisa ngo lisu makasi. Tala nani tande. Ya. Tala niveau na ki manemba donc oyema donc nini non ça les autres chigarko non que na ye parce que place dans le place na bête là on peut ça quoi la bien ozomona tala babilo musuba ko sala bota ba muto ko 7e baga po ni pina kuto ki mai Voilà. ba ngaba tout tem ko ça kwa Bukavu wana kana kwa wana ngana ya pa ni pina na okita bina tana veni Bukavu amona ni pina zo akata mbanga otala te OK. Siko 7e baga tayo sakane 7e mana beta ka dipine kambinga dipine siko 7e ma beta e siko yo mo akosekela suka niki ekaliko fie mo mbangu sala asumbisa mwana mobali 7e ebongo yo voilà merci beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso Bianca Zanga mwana suka ya famille bota batu ba retenir ni na émission ya moko batu ba retenir Davina aleki sila ukana ekumani na cité OK batu ba retenir ango na bango basangisi susu na ekumana akomi so anniversaire ya Davina apwa donc po bango au moins ba yagola ba misilolo ba nan ba peser te bango baza ma papa bato bazo peser pa na bango eze kumani na sila uka ba anniversaire ya Davina apwa ne bango wana ya Davina na minto za makambu bana loti mokele sila ye muraka ni susoka zi photo mama Davina tete atali si biso ka combien sila uka akoyi kobota Davina OK atalisi biso ka mama Davina akufi trop jeune voilà akufi na ne oyo sila ukaza nango OK ozomona donc asa mama na ye aza mama Davina metika mwana batu mwana batamukie OK ozomona bino tango lie ba bombo ba papa batu kuna biso tozala te oui baya madi bino tango boza baba bozo banga ta basi na bango te baloba balembe bozo banga ta bango te oh mamoyo tango bina ka kindobi ka kuna biso tozala OK merci beaucoup mamoyo tango banai kolanda nani kuna biso tozala ya bambote te bango faut pas comprendre que Davina ndasa mokonzi na bango pour le moment azo lesa bango na bana mibali na bango bana mikie tala place bozo kita plus bas yo bino ba na bino mayango wana donc bozaka na sima bana batamike bobo ya kochaka munoko kuna babote na ngana batunya to balinga nga mauvais pop Jean Paul Kapinga et mauvais pop Tito da Costa merci beaucoup na Jana Banaka ya bote ma Rodrigue Bangala na Italie merci na Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle merci la Claudia Koumine merci beaucoup na Bernice André Zanga yao yangwana et Claudia Koumine Exaucé yao yangwana merci na Maravilia merci na Malori Zanga merci na Nassi Banza merci na mama Zanga et merci na bana na biso toute la famille Zanga bambote na bino yangwana et merci beaucoup na Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star aza star ba bonne guérison na Samiga Amba nzamba lola salelo ngolu nzamba sala ngolu nzamba sala bolamu victoire elongeza toujours na ngamuno Amba au nom de cœur avec toi yaya donc nzambo to bondela nzambo belva ala la ratolo na se akota bitumbano yaya nzambe vraiment longiso Samiga Amba voilà que malade yaka et malembe voilà merci na moko Pamela merci beaucoup Bianca Zanga encore à toi Pamela Matondo OK voilà to komi vraiment na suka émission na biso babon Gerzo à Samiga Amba mon ami privé et personnel en tout cas nzambe abatela nzambe yende mopesi na pema nzambe yende mutalobi po ni oleka la circonstante pardon
circonstance lobi ekoleka vraiment ba bonne guérison to yebi que on est ensemble. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, la maman chérie à moi si, maman Gina Mabiala, maman Germaine na Katia François, Blandine Ipanzo, en tout cas bambote na bino belé, en tout cas vous s'abonner, vous liker, vous partager vidéo vraiment, ba commentaire na bino on a ça la biso bien pour améliorer comme ça la bino musala, to ko makasi to consommer ming film na biso kaka couple croisé oyo couple croisé ezo les vraiment to ko makasi bo ke découvrir ba acteur na ba actrice na biso ndenge ba jouer kuna ba Davina Apwa ba Daily ba Sylvie en tout cas bo s'abonner pe na Belle Vie télévision bo liker bo partager ba vidéo na biso ba film oyo bo tchela bino kuna vraiment ekozala bien makasi et pourquoi pas à Poutine de l'écriture qui est habité ba comédien était à Baoba richesse ya Congo Belle Vie Kandila patron na maman koma maman Morete maman oya tika ba comédien na défaut maman oso batangi kombo na yete ba kolala nzala c'est Belle Vie Kandila patron na qui est Poutine de l'écriture en tout cas félicitations bravo na musala kitoko oyo ozo sala la biso baloba ke babwa kaka libanga na manga côté la Belle Vie Kandi aza manga côté la merci beaucoup aussi maman Belle Vie na ba considération en tout cas bolamu eleke belé merci na Enoki papa na Victoria so momoni biso pa na bilili boyeza grâce à Enoki papa na Victoria moi na star aza star to sa musala kaka neto yo kanaki merci beaucoup Bianca Zanga pe ndenge ozui likanisi ya koya na plateau na nga lelo merci à la prochaine bye.